n'a pas abonné sur la vérité universelle, très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes, très à l'aise de vous retrouver encore une fois. Na émission na bino, les news de Joyce, les news de Joyce, c'est toujours kawana pour nous même la bino, actualité news c'est na terrain pour nous même la bino. Rien que la vérité, le côté des karatés, c'est pas savoir derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Steve. Pourquoi pas dire bonjour à mon papa, à mon boss, maître John Simao, c'est mon papa. Pourquoi pas dire bonjour à Yabouino Yika Mbongo, ya propre pas Nembongo à Saché Zalarachi. Bonjour à toi, Yango, ma chauffeur à mon côté. Pourquoi pas dire bonjour à toi, BHK Dubil, le jeune entrepreneur. Bonjour à toi, Colin iPhone. Désormais, sur un bisou, iPhone à bien. iPhone est original, boye na Rotana, beaucoup de moments, quand les iPhone, Azawana, pour la livraison, on a bien partout dans le monde, quand les iPhone, Azawana. Et aujourd'hui, dans les news de Dieu, en tout cas, dans Rosalama, mon côté, je reçois pour vous. Pour le Mukendi, c'est par rapport à la bouche autorisée, il y a Warrior. Mon copain, il y a Bandisa Moloko, vraiment ça, analyse à bien, alors, vérité, l'actualité nous dit, c'est par rapport aussi à l'émission, Automoni, je peux dire quoi, sortie médiatique, il y a par rapport, il y a des photos avec l'artiste Fali Poupa, ça blesser les gens. On est obligé au côté de il y a vérité, parce que vérité aussi à la vérité. On sait à moment de Steve, pour aller dans la caméra, on a invité Nanga, pour aller pour la souka, il y a bonjour. Bonjour, comme ça, en fait. Bonjour, Joyce. Bonjour, la Internet. Bonjour, à Steve. Il passe à Patrick Beckham. Voilà. Ça fait c'est mon côté, vraiment, un bon tonton. Vraiment, tout, ça la mission, on est des bonjour, la base sur la mission. Bonjour, la warrior, tout, partout vos alliés. Bonjour, la warrior, c'est pour me fallu pour pas aigle. Mon thème, il y a bâtiment, on a quelque chose. Bonjour, la et bonjour, la bande de la biso, bonjour, la biso, partout vos alliés. Bonjour, la warrior, il y a Matadi, Lubumbashi, Goma, Bukavu, Kisangani, Mbandaka, Matadi, Goma. Voilà. Et voilà, là, vous comprenez que nous sommes déjà avec Paul Mukendi, la carte émission la Bisso, Paul Mukendi. Boni Sauté, Boni Fali Poupa, Boni Warrior, il y a le monde entier. Non, Warrior, c'est très tocos, c'est quand vous êtes tocos, vous avez un combiné là. En fait, comme ça, il y a la promotion à Bisso, il y a des concerts autour en haut, il y a des activités autour en haut. Parce que tu auras focus, il fallait pour prendre œuvre, il fallait pour c'est-à-dire que tu as bien et là pour faire le micro là yo là ça monte na maman nira depuis Australie babi maman na ye aza maman moko bien adapté warrior après c'est le monte na souhaiter faire journée d'affaires na Rachel Ritz RR côté du iPhone c'est na butu wala so kotika et na ville wala so kotika pe mena Berlin wala aux artistes dans la maison à RR Rachel Ritz journée d'affaires. Voilà, tout côté d'abord on a l'actualité. Première équipe Automoni déjà équipe qui na kata Paris wana na Fali Poupa ezaki jeudi. Première équipe qui to ko meka poko première équipe qui na artiste ça baké combien de personnes. Deuxième équipe au petit kali ko tika la pona combien de personnes balanda. Première équipe qui toujours presque ba mission nyonso bakei. Voilà. Et toujours pe lisusu na bato mosusu tomoni mpe njo azalaki wana baza mwa ebele mosusu oyo biso tokotaka mpe bakombo te bamusicien na biso nyonso bakenda première équipe na badanseuse na artiste ye moko parce que fallait aprester na plete ya musique na Paris. Voilà, comment va bien ici à question on a déjà par rapport à ndenge bakende la première équipe na ba concert au boza na ngokuna libanda makambo kotambola ndenge nini problème non mais kotambola bien biso to faire la promotion même dans la Paris mais dans la question ça pour faire la promotion na moni bande na biso Matadi là je vais faire grâce à wing zamba ko ba warrior papa lege ba mal ga bazaki na Matadi basali promotion il y a stade double stade de Marseille basali promotion ya concert na biso to kobeta na Lyon basali promotion concert to beta na Bordeaux basali concert ya to beta na Italie to basali concert ya Portugal basali promotion ya comment Belgique. Voilà, et concert on a Paris déjà besoin
La Paris, oh, na Paris toza na le 6 toza na le 13 le 6 na le 13 na kati ya Paris wana. Par rapport ya promotion c'est Paris eza malile ou bien comment parce que l'autre fois là babaki arrivé na bino ezaki malile mais cette fois-ci tout le monde moi arrivé na bino arrivé na biso malile arrivé na biso bato panique malile za arrivé à liboso oyo mpenza osanti bakomitaire bakendaki ezolobama mingi nani banjora banani badita alexis weti bato nyonso wana baguerrier ya média bazalaki wana bato nyonso wana elobisa te biso tozalaka so te tolinga so te tokɔta na mwa polémique boye parce que tokala concurrent te ole tokɔta na bacarré ya bapolémique moko boye ke ono soit concurrent moko boye azalaka na biso te so biso toka biso moko seke bandeko biso bake kosala mosala pari eza kitoko bato oyo momonaki koma mutu nyonso akomosala produit na ye atie elongi ya pali mafuta mpile tuli te mais po ezalaka nini bazalaka nde mayele te ntango tozokende na façon ya marketing par exemple omoni polo alati oyo eza polo agence non eza polo ya sponsor na ngai NMG Travel c'est-à-dire que eza ndenge moko sponsor na nga akosepela kosala polo na ye ya NMG Travel mais c'est l'ambassadeur Nzinga ketesali asali polo na ya NMG batie elongi na nga pembeni c'est parce que yebi à travers elongi ya pole nakozwa marché ebele à travers elongi ya pole bato bakolanda parce que bayebi deyaki pole aza moko ya bato ya média ozomona me bato ebele bayebaka te mama wana ti asala mafuta ndika bato mpona pour votre information abanda na kwanga abanda na kwanga abanda kotika kwanga ya bawario voilà facer obenda bakreya ntango ozomona motu moko amoni aza wario asomba ongana na sentiment ya kiwario ozomona mama na yebi marketing makasi yamona ye na mafuta ntango aye na mafuta atie dati ya conseil ya boyado ozomona ke mbala moko azosala promotion ya artiste mpe azosala promotion ya produit na ye bino nde bato bozofinga mafuta mbila boza nde bazoba boyebi koma ya kosala promotion te yango moni bamise ebele na mboka na biso baza na difficulté ya kozala basponsor otalamaka te oyebani te oyebaka bien te wana batube te basponsor koya te sponsor koya te yango mona bamise biso babeta bastade marti sponsor moko wana soki ezalaki ni sponsor aboyaki koya ou bien comment sponsor aboyi koya ayebi oza na makambo te Joyce po mutu aya na émission na yo biso bwakaka nga c'est parce que amoni ke Joyce atalama ezaka bongo bato beso bayebaka eloko wana te abasili bakobotela mafuta mbi te mokolo mafuta mbila te asali promotion eza ndenge moko lelo nga mpe nakosala produit na nga moko na finalement na kombo ya fali ntango atie kombo ya fali nayebi eno natie boye po produit na nga esa etekama mbangmbanga na kombo ya nani ya fali c'est-à-dire que bato tozala vraiment basé na eloko wana te bete masolo misusu omoni star abeti na fete ya musique moto arepresente Congo ezalaka fali pupa ayembi abini osante moto mwindu te po place wana so otali 600% ezalaki 95 izioka bino toyembaka mabe bino boyembaka bien mais zimwaka tetele mwe osante eloko te kalaka artiste place wana ozali na 85% ya mindele pe 15% nde baposo mwindu mais mundele toganga fali eza difficile mpe eza rare ba reconnaître star congolais na Paris na mindele boye wamemio tokendaka bien me baartiste ebele bayebaka na Paris baconseil ota obeta na Paris tangela soki di mindele bayi concert wana bakati na logo ndeti concert ana foto ki obeta ba concert ba musicien ebele mpe bazali mindele kaka so bakotaki na mindele ya bato omona ke fali aza star international azaka ya biso bacongolais te fali aza ya baaméricain fali aza ya baallemand fali aza ya bajaponais fali aza ya bachinois fali aza ya monde entier otanga bino boza nanu ya bacongolais nano wana kofali ya sote deya bapawa
D'accord. Et voilà. Au moins, par exemple, il y a ma bêtise. Il y a un concert, on est allé dans la musique. Ok. Moi, ma blague, faire à son bail, à son bail, il y a qui va à Bobo. Pardon, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une photo par rapport? Et voilà, la musique est combien langues? Je suis toujours avec un problème qui est dans cette musique. Ça va, mon gars, la seigneur. Parlons un peu de double stade de martyr de l'artiste Fally Ipupa. Parlez Mukendi, ça se passe déjà comment? Parce que double stade de martyr 48 heures, c'est pas donné à tout le monde. Hein? Deuxième jour, on s'en a dit. Donc comment? Tu as la paire dans la moitié, pour les habiller, il est biseau. Donc, mais ça, là, artiste, il y a des éléments. Voilà. Babang, il y a un moto, aza faible, il y a un mousala, moto, azali, humain, à quoi pour un. Donc, tu dois guérir. Tant qu'on va warrior, baza va guérir. Donc, tu dois guérir, on te laisse bino, double stade de martyr, oyo, et salamana noté, na Congo. Tout le monde a biseau, bien, a biseau, tchone, biso bajibe piana bakofelo mide babetela wa basa de martyr mais bazali kanisa robeta double stade de martyr la Fally Ipupa a osé ya robeta double stade de martyr c'est-à-dire que plus on va warrior on a tous les 2 jours on a déjà la terrain on a fait la promotion biso tu auras partout. Il y aura un abénèbso. Tu auras la délégation Angola. Tu auras la délégation Côte d'Ivoire. Tu auras la délégation Cameroun. Tu auras la délégation Guinée, Nigeria, partout. Voilà. La minute opération Zaboui. Bawario ya Bandali. Voilà. Bo organiser marche, bo betana bawario ya Kasavu. Bawario ya Gombe, bo betana bawario ya Ngalim. C'est le gros pour ça là ngo. Voilà. On a profité au ça va piquer. Ba ya payer les 30. On a match aux match de la entre bawario ya Kauka na bawario ya Yolo. Pour les aller organiser par janvier bafana. Voilà. C'est-à-dire que boya, yo peut se au faut betana terrain ya Ujana. Nous allons pour la bêta après match, troisième mi-temps de la langue, le déplacement, artiste Fally, c'est déjà promotion. Voilà. Par là, Mamozolo Bakeno, Bacheli Biso Libaya. Et ça, la Biso lié, Biso to l'Axanzela, Batumo Balanabiso. Par rapport à l'Axanzela, voilà. Biso to le rôle là, Batuo, Batamu Saraba avec. Tout n'a pas pour qu'on a le bon. Bamise Congolais, Belé Bazaba avec. Ah, olé. Parce que la Fally Ipupa peut dire là, Bamise Belé Bazaba avec. Fally Ipupa a osé à côté carrière en Angers. Pour mettre salle, il y a 40 000 places. Oh, le bagage est retourné. Oh, le Qatar ridoté. Oh, même nam colossal. Après ça, biso, nini portrait à le béton au plein. Nase à Sony, il y a Maloba Joya. Tchadet. Batmane Robeta Bastat, Bali, Badides Arena. Quand vous avez la cicatrice, ça l'a déjà. Balino va répéter avant. C'est par rapport à la communauté de Biso. Comment on a fait qu'on fait le midi bouteille, la Biso Arena, mais Fally Ipupa pour Tabeta. Attends la photo, voilà. La photo du Bosso Arena. Voilà. On a Arena de Mane FC Messi. Ah, on a placé ça là. On a pépé. Nous on a pépé. Ah, ok. Donc on a pas parlé, on a pépé. Mundele Abengani FC Messi. Ah, on a placé ça là Messi. Ah, on a placé il y a pas musique. Ils ont placé mon bateau pour livrer un spectacle. Voilà. Tant qu'il fallait vous payer à livrer un spectacle. Après, on a fait ce bateau dans la mission de Congo, le bâtiment de Libaye. Nous avons un bâtiment de Libaye, à l'époque, on va faire une promotion. Biso va faire une promotion. Et puis, le pourquoi? Bango bâtiment, dans le niveau de Kimyango, il fallait apporter un concert. Vous voulez apporter un festival. Vous avez un festival pour ça, parce que vous avez un festival. Parce que les 3 et les 4 tu as 10 ans. Ok. Fally a un problème
à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, à la cinquième, à la sixième, à la huitième, on a innocent à l'eau. En tout cas, innocent, mais tout le monde est pas innocent, ça qui fait la Paris, voilà. Là, la personne, il y aura une grande place. Ok. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, voilà. Mais, quand tu as 8e, innocent à l'eau. Moi, artiste international, innocent à l'eau. Pour ceux qui ont été États-Unis, il y aura pas innocent. Na ne ma bete sikoyo neti mutu neti bato neti olingo tofuba kama nga nazomona baconseiller faire na baconseiller malamu te vraiment badirecteur affaire bota faire na erreur par rapport parce que bakolo pe olanda biso moni mwa veme ya muke bokobetaka veme boye toni nango te obomi nga na mona ndiye faire atie carrière na yango. Comment ça? Comment on a fait carrière dans stade retourna stade de Marseille omoni tout bakobeta stade ata Raphaël bakozwa na chance ya kocréer basponsor oyo bayebani te na BHK na bango bana musiki ndingu na bango asalaka promotion musiki ndingu na sponsor moi j'ai dit bien sponsor voilà mais pas dit mutu moi asala marketing soit mutu moi loba ya lokuta après loba non mutu mo il faut qu'on ait une activité dans cette chirurgie à mon mais artiste ne pas le bas si ça ça m'a bé ça va partir dans le bas la musique ya mutale voilà na ina lo bani toza na père na bango te ba beta eza musique ba beta mais il y a bien ça que ils ont habité au beta double stade de Marseille. Donc là on va ba concurrent na biso ba la remettre place na biso na na singa ki bango ba beta stade de Marseille moi les 4 na les 3 na bango na fallait ba tshongo na stade de Marseille d'accord moni tangu pe a beta loka allez va nimbi stade de Marseille bango les 4 bien parce que il faut pas yeso to mona lo hata na satelema liboso porte boy ba konzibo fuma la porte ya se kabiso voice ebimati nga moko na ngai moko pembeni ya trésor Congo azokaba babiye boye na point ya stade neti lutaka bola tokaba biye et différence ya moto asombi biye ake kokabela bato na ya bino bozokaba boye eza deux choses différentes eza lokola ngai nde nabolako po namonaki bato balingaka basayelinga babashe basayelinga bat-shirt bientôt là ekomi babashe omata victoire babashe omata pate bayebisiki na nini tozosoutenir oyo na artiste eza mpe nde mo maamire alobaka akosombaka 2000 billets maamire depuis australie akosomba 2000 billets so asombi 2000 billets na ye wana abi no dans 2000 billets nanga nasomaki mpona bato basala nini stade apesi bawario oyo ntango mosu aza na difficulté akosomba billet apesi ye aya koti stade ozomona mais sikoyo na baoyo ya bango bakabaka boye eza des choses différentes wana akoteli artiste mbongo oyo bakabi grâce eza des choses différentes parla biso tobanga te bobeta stade tata Raphaël bosala plein te etali biso te ngai mpe nazoyebisa bato ke le 3 na le 4 biso bawario toza na 2 carnaval na minene par rapport de la marche de santé on a ba match ya l'asile et ça la makala le jour wana Pona Mukenzi par rapport ya ba communicateur au bazala pe na poto lelo bombo la tête perdre aussi Ken Pianana mutadikas na communier par rapport ya bato basala analyse bakolo analyse par rapport ya ba wario pe ko perdre bango bombo la tête aussi et ça la moi décalage notre père de lelo hotel eloko ya pasi okoyebisa oyo bawario tokoyoka pasi eza ke fala lobi lelo gatiki misiki nde eloko tokoyoka pasi yango wana motu aza lokola molobeli nyonso lokola confrère nanga kenpiana mutalikasi ngai mutamaboke mutalikasi ngai lokola mutamaboke comprendre bango eza biso ni fois parce que baza bato oyo bazali kolobela fali na volonté na bango kaka bango nde bamoni ke esimbi te baki kote mosusu etala biso te esengo na biso eza ndenge babande mpo na biso ezosisa kote mosusu. Et voilà, abonnez-vous massivement à la Vérité Universelle. Ce que M. Coty a partagé, a commenté, a liké,
yango nde esalaka mosala ekende toujours liboso. Abonnez-vous vraiment massivement lelo vraiment tozana pole mokonzi mwana suka ya bamokonzi nyonso pole mokonzi tokota d'abord mpe na actualité oyo edoble sur le toit komona bapede komona moko ya bacommunautaire moko ya victime kosala direct par rapport à bapede kofinga apparemment esali bien te kofinga bana bapede banani oyo pede njoa na jeune na bazali na ata pede babe aza pede par rapport à kofinga na ye wana ngai na koconfirme eloko epa moto te sena namoni te ta nakangi ye te neti na média nana bapede oyo nga na confirme oyo namona na oyo mpe na makambo yake nayoki te bayebisinga te mais lokola bato bazolo baza pede wana na nakobotana na vie privé na ye te azongisika oyo bango mpe basalaka baera mpe bayamba bato ya balife bango bafinga bafali c'est normal. Donc pour vous c'est normal de mon avis que musala on est mais fallait pour pas linga ça pas sur la combo genre à côté comme lokana ebisa ale kana tina niveau wana tanga zo finga yera finga tsa ikomba falite bata ko finga na makambo na to longola biloko wana ya ngana na problème na Steve par exemple muka to yebi ke problème à côté ya fali a défendre la fali to na yeko sala na émission mona TV na do tuka Steve bato balobi fali nazosala ngo na kombo ya fali non nasala ngo na kombo ya fali te nazosala ngo entre nga sikoyo na Steve seke oyo ndio asali eza na konti ya fali te asali yango na ndenge ya bamona baera na ndenge ya badelu eloko moko wana yebisa oke boye ndenge toza boye yala bato badefanda fali na bolamu yala bato badefanda fali na babuzoba fali ageraka fani te fani bagerake te fani bagerake te osole mpe gere fani dans la moins difficulté yango moni totika moto nyonso asala promotion ya fali ndenge ali yango toyebi mpona stade de martyr oyo ozo se sentir ke non mosala promotion mpe fomata likolo nze to mitika omibambala se esala yango mpona fali mais mpona kofinga vraiment na kosenga na bandeko na biso oyo bozolinga bofinga ekobebisa dignité ya artiste na biso tosali nde émission nalobi eske nafingi napuseka baargument no napuseka baargument na biso ke non eza mbala liboso na Allemagne motu mwinda abeta concert eza fani pupa eza mbala liboso nayebi te so bato biso basi babeta na Portugal biso tobeta Portugal le 28 tokobeta na Belgique après Belgique après France tobeta après tosala nini tozongi mpona stade de Martyr na biso après wana tobali oyende bagoma c'est que biso toza wana mpona musique ya fali mpona kotindika artiste kotia ye maboko koyebisa courage avance culture ya Congo ekufa te po lelo fali azongisi culture ya Congo na vie lelo fali mpe azongisi culture ya Congo na vie oyebi po abeta na Allemagne wana batielaki combien de baartiste batiaki babuna boy batiaki baartiste minene oyo fo bapublicité na sali wana mais mundele ata alobi non lui fali pupa yango azoki ebeta seke ezosala deya fierté na biso drapeau congolais moto ezomata wana biso tolobi teke ono boyeboye oyo bazosala mpe na bainjure etandi bango kaka biso tosala mosala en tant que bawarrior en tant que badéfendeur ya bawarrior en tant que tozodéfendre artiste na biso soki oye na babuzoba na kombo ya artiste wana nde omona prime ya buzoba na biso. Et voilà, pour le Mukedi, deuxième équipe Romata Camp, pour le début déjà que bientôt là déjà artiste dans la série de concerts déjà. Deuxième équipe eza oya ba chroniqueur na ba Misusu et on mata les premiers si j'ai bon ba les premiers. Voilà, cause on a bango apparemment cause on a bango ils ont bango stade de Martyr ou bien comment. Moi par exemple avant pour le stade de Martyr. Par exemple bango que les bango sont mata ba les 4 les 4, les 3. Et voilà, tout ça qui fait malin pour la souka ya émission la biso pour le Mukedi. Promotion ou bien organisation par rapport à la concert amené aux adultes de stade de Martyr il y a Fanny Poupa, où ils ont les 10 là, les 11 déjà. Ça se passe déjà comment? Est-ce que vous allez prévu parce que bientôt l'artiste est déjà sur la fin na ba tourner oya libanda déjà kami soka bandi de série de concerts un moment et aussi la pour nous rejoindre Kinshasa pour na stade de Marseille que moni bien babanda déjà bandi mata bana banda na mona de ate pendant déjà voilà côté cité d'art pe na mona pendant pendant de bandi ko mata c'est-à-dire pendant bandi ko mata
biso pe tomatisa babandero lingeli na biso sans ki bapesa biso bambongo po na bolingo ya artiste na biso maa Mireille pe depuis Australie ye pa milengeli po amatisa pe soki 80 panon ye pa komatisa omonake déjà bawario bakomona basala promotion nano artiste deya badi promotion c'est que biso tobangela yango te promotion eza nango facile toli kupalobaka ye soki abeti esika aleka mbala moko mais nini esali ke artiste fali kupa azongela lisusu style de martyr double style de martyr mais abosanaki nini to nini ezongisi oyo asalaki te sala ya monene oyo artiste akosepelisa petit peuple eza kaka style de martyr mpona fali fali asu na baniveau ya kobeta na bakermes te abosanaki nini te abosani eloko te aza le seul artiste na ane moko abeti bastade ebele aza le seul artiste oyo abeti aza le seul artiste congolais oyo abeti bastade ebele na afrique aza mpe lisusu artiste oyo aza badisque d'or mayabie deuxième disque d'or voilà fali abetaki showbiz abeti baotana totali nini otana te nini pullman totali ke na baconcert wana ntango mosusu biso tozalaki bachance ya kokota yango mpo bapanzisa me bato mosusu bakotaki yango te bato mosusu baleli kobanda formule sete ebimaki ntina mokolo ya lelo fali abeti concert public ya formule sete na kinshasa te yango wana esengaki abetela biso mpe mobange na événement ya monene yango wana totiango double stade de martyr biso eza festival te ya concert biso eza festival te ya concert festival eza organisé par moto moko boye babenga artiste ya robeka ozomona cetadire no bato baloba teki oyo artiste abosani eloko te artiste abosani eloko te artiste azosala asepesa peuple na ye asepesa public na ye soki bato mosusu bakoka te bato mosusu babetaki yango ya pema ya singa na kingo concert moko boye ya salite bato bazaki propre te ozoyoka na vieille pisolo epekeke ezongi mwana makasi azoleka boye mwana nguba azoleka boye bato nyonso bazalaki na besoin ya mona artiste yango badebordaki tomonaki o meme na concert ya pasteur Moïse Ndiye esala plein bato badeborde ya babe ya bakota vieille te oleka mpe likonzi protège eza ya bobuliyondela likonzi protège mobunga aza wana bato baya concert na biso concert ezala vraiment bien sécurité ezala vraiment na pointe seke eloko moko te ya kobanga parce que toza wana la police congolaise ezala mosala yango toza mpe na likonzi protège ya mpe na biso bobuliyondela ezala wana na pointe mpona kosalela bato sécurité c'est-à-dire dégâts ezala te mabe ozala te boya concert tous les 2 jours c'est-à-dire okoate no mpe koya samedi mais dimanche po yenduli ozomona okoza mpe empêchement samedi mais dimanche po yenduli okoza mpe dimanche oke mariage mais samedi oyenduli ta niveau artiste apacifie ba c'est que tokosala oyo nani mpe esalami te bokomona baspectacle biso totanga bainvité te biso tosalaka te totanga invité mpo invité nasalela biso promotion poso stade etonda te po biso tobeta stade ya kinzenzi te tobeta stade ya kinzenzi te toza bana ya wenge tosungana te na oyo toza bana ya quartier na te tosungana te soki bokomona bacollègue ya artiste na biso bokomona bango jour ya activité meke bomona bango mpe basali babanderole na bango bafani na bango basali bafiche baposte soutenir nous na nous aimer nous vivant te tobeta conseil ezonzi te artiste aza wana déjà arade aoyaka guéri yango mona na biso ezalaka bo. Donc, et voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis encore merci à Bino Nsozaki wana pour la vérité universelle. C'est que Bino Soke Monsieur Foti, au partager, au commenter, à votre toujours que vous savez que le mot de la fin dans l'émission, elle est pour ma bambote na badia swalina. Non, vraiment merci Nayo, de vous passer nanga. Ngai bobo ya ulala. D'accord. Tant que Monica peine Nayo na bio. Pour ça liga ba émission. D'accord. Pour ça liga ba émission bon. Donc quitter. Merci Nayo, merci Steve.
merci na babonné batali biso et autre ça va bawario ça va être travailler tout ça la promotion tout ça la focus de la promotion na biso tout ça wana le 10 dans le 11 tout dans la salle le 11 le 6 le 13 pour la bawario bazana à Paris toujours et après wana artiste va niveau pour ta mboka biso Portugal Allemagne si je crois bien Belgique après zongeli biso avec double stade de Marseille il y a un mode de zaka moko ba wario to meto mesana ka nete mesana ko créer d'activité biso to sala idani te mettre ba match te mettre ba to sala ba match de santé et dimanche to na réunion ko ezali bongo na kanda wana ezala wana ba wario nyonso ona no yebi ko ta wario na no ya nete comment wana to ezala wana même dimanche to na réunion tout c'est ba wario na banda parce que ngolo bazo invité na ba réunion ba wario ça idée ngolo dimanche oya na ozala réunion ba wario ya nini ya ipel d'accord to ya ba ona c'est que côté na nga c'est que côté c'est préparé voilà c'est que ba wario to ça promotion artiste merci na bien sur la biso merci na monsieur l'ambassadeur Nzinga Mapé de Japon colonel du Travel mon sponsor officiel moto ya son vandi pour l'on 500 voilà merci naye mais on n'a pas CP et merci pour ici na monsieur l'honorable son excellence Gédéon Kiana malgré Gédéon Kiana bambote na yo pe et merci pour ici na mama TV baena côté mais papa Guy baena dans le tête italien mama Yvette Mananga mettre avec Adebo esprit libre de tomber près de baba maman Mireille depuis Australie bambote na yo ba warrior nyonso c'est le moment tout élément tout ça la musala il y a aigle quand ndenge tout ça la yango de la maman et voilà merci beaucoup Nabino Sozaki wana pour la vérité universelle Nabino pour la émission les loto kabwani et voilà je dis encore merci à toi derrière la caméra. Merci beaucoup à BHK avec le jeune entrepreneur. Merci à Yabuno Lubikambongo ya propre. Lubikambongo propre. Bon, à santé, ça la bon propre, mais voilà. Joyce, il va en aller. Ok, comme Paya. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, collègue iPhone. Et merci, Nabino Nesmolinga Joyce Kumba, les Benzema de la presse. Archel Rachel RR, madame. Ah, pour la vue de l'émission, pour la vue de l'émission du travail.